na bino bandeko oyo bozili baku ya kolanda biso na nzela ya mbonda ekolo magazine d'actualité na kati ya République démocratique du Congo pe na kati ya Congo Brazzaville pe ba diaspora partout bisika bozali tika ete kimia ya Nzambe ezala o mabota mabino. Avant de faire l'édition de l'émission, il y a beaucoup de choses qui sont les Congolais qui vivent en Mauritanie, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tango, Azalaki la visite de travail pour la paix de l'élément Oyo, câble ya courant économique au Salima à la Katia, République démocratique du Congo, pour l'élément Oyo, 67 détenus dans la prison centrale Yamakala. Moteli susu pour les qui vous allez vraiment ébélé les monga opposés qu'on a mis ce moyen baké. Mokozi Yamboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayama magi kitoko na noa coach capitaine ya Mauritanie et pas homologue na kuna babeta kening masolo ya insécurité la partie est République démocratique du Congo pe la coopération entre les deux pays tous les éléments on a ba détail ya makasi. Mwana Congo ndenge kaka boza komona bondi melangaike Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki avec impact et idéologie la palais présidentiel ya Nouakchott ezalaki bongo la ngonga ya pokwa et pas homologue naye Mohamed Ould Ghazouani après ba akay ya kitoko ba chef d'état o mibale ba bendela ki ba mopazi po ba beta masolo ya kati oyo ezaki bango presque 1 heure du temps après wana ba solo la ki lisusu devant ba délégué la bango ndenge kaka boza komona donc devant ba collaborateur la bango yakoyeba ezake ba betaki masolo ya coopération entre la République démocratique du Congo na Mauritanie masolo pe ya partie est ya République démocratique du Congo yango ne ezalaki vraiment base ya masolo na bango crise sécuritaire na humanitaire na République démocratique du Congo et sali que le président Mauritanie oyo azape président ya Union africaine alobi bien que aza disposé ya ko assumer ba responsabilité na ye kaka ndenge ba test ya Union africaine eza ko senga po na ko encourager médiateur ya conflit congolais donc le président Joao Lourenço a kokisa mission ya kokotisa kimia ndenge kaka ba pesa eko poana na Union africaine bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Le président de l'Union africaine, le président mauritanien a promis de faire de tout son mieux pour que le dialogue que le président Lourenço a relancé se fasse dans des conditions qui nous permettent de tirer le plus grand bénéfice de ce dialogue-là, qui suppose qu'on parle sincèrement, on se dit la vérité et on cherche dans un esprit constructif des solutions durables à la crise, pour nous à cette agression qui exige que l'armée rwandaise quitte notre pays dès lors que maintenant, à tous les niveaux, même au niveau de l'Afrique, il ne fait plus de doute que le Rwanda est le premier responsable de la situation tragique que connaît notre pays à l'est. Na oyo etali coopération bilatérale ba pays o mibale baza ko bongama po na ko organiser commission moko mixte Mauritanie na RDC. Il y a un travail d'évaluation qu'il faut faire et d'actualisation des instruments de coopération qui datent de 1974. Je crois que le travail va se faire comme d'habitude. Nous comptons convier nos experts à procéder à cette évaluation avant que nous puissions organiser de manière formelle la commission mixte Mauritanie-RDC. La cadre rappel bon di Belanga que Kinshasa na Nouakchott bazalaka balinga depuis période ya l'effet président Mobutu oyo atika biso yango betesika kamonda toyebisaki bino yango na basomea ke avant mokonzi ya mboka alonga kuna na Mauritanie asolaki na bakongolais oyo bazalaki kuna pe atalisaki bango ndenge nini mboka ezali kotambola pe ayokaki pe badésirata na bango mpo nyonso etambwisama avec impact na idéologie.
Congo bondimela ngai ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokaki kozonga mboka bongo te sans pour autant asolola na communauté congolaise oyo bazalaka kuna na Nouakchott. Premier contact oyo na ba compatriote na ye na cadre ya visite de mission et de travail ezalaki ya esengo makasi entre population la mokonzi na bango ndenge kaka boza komona. Esengo moko ezalaki ya kitoko makasi oyo même président ya communauté congolaise alobaki avant même que chef de l'état azwa maloba ya mingi atalisaki mokonzi ya mboka ba problème ebele oyo bango ba diaspora baza nango eza lokola école moko zela avion entre Kinshasa Nouakchott construction ya centre culturel na kozongisa ambassade ya République démocratique du Congo e bango tango ye moko mokonzi ya mboka azwaki maloba abandaki nanu koyebisa bango bansango ya mboka na ba principal action oyo asali na premier mandat na ye na ba effort oyo aza kosala po na kosilisa guerre na partie est ya mboka kutu esengeli boyebake a mettre en garde bakongolais misusu oyo bakomi kokota na ba mouvement ya mabe po na kodestabilize mboka la biso basali lisanga oyo toyebaka ezalaka toujours mais bakosanaki kozala na mwa kimia mais lelo babimi lisusu na kwasa po basunga quelque bana Congo o babungi nzela oyo bazalaka na pouvoir basali eloko moko te balingisi kokokende zwa mandoki baya kobundisa ekolo tolobi na bango ok lokwa boponi nzela wana etali bino moko ebongo na oyo etali susi ya ba diaspora les garants de la nation alakisi bango ke ezala musala oyo eza kosalema po mboka ezala représenté tobandi kokomisa baambassade kosomba mpe misusu tozali mpe na programme ya kosomba baambassade kilikili bisika nyonso oyo tozali eza likambo ya mwa temps oyo nasengi bino bokomona bachangement oyo ekosalema na niveau wana. Ah oui, yangonde ezalaki activité ya suka oyo esilisaki 2 jours ya mokonzi ya mboka na libanda pe boyebake na aéroport avant alongwa kuna asololaki lisusu ya suka na homologue na mauritanien Mohamed Ould Ghazouana oyo akikopesa ba au revoir ba honneur esalemaki kitoko ndenge kaka ezalaki prévu na protocole d'état po la visite historique oyo. En tout cas masolo oyo eke kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda tokende kule na Suisse boyebake batravail ya 148e assemblée générale ya union interparlementaire euti kosila na Genève na sujet ya résolution ya République démocratique du Congo pour le condamner ba agression rwandaise ya pe boyebake le professeur André Mbata ozaki chef ya délégation abeti mbonda devant ba parlementaire oyo bazalaki kuna tozwa élément oyo Mona Congo bondimela ngai ke diplomatie parlementaire po na kolonga kimia na compréhension ndenge kaka elobamaki na 148e assemblée générale de l'union interparlementaire oyo euti kosalema na Genève ba parlementaire ya 136 pays basanganaki na Suisse po na kodiscuter ba problème ya crise ya ebele oyo ezala mokili nyonso esalemaki devant président Yassika union interparlementaire boyebake le professeur André Mbata oyo azalaki chef de délégation ya ba parlementaire ya République démocratique du Congo alakisaki projet résolution ya agression rwandaise na ba crime oyo esalemi na partie est ya République démocratique du Congo. Considérant la situation humanitaire désastreuse et les souffrances imposées par le M23 et ses alliés à la population civile de la République démocratique du Congo, notamment les violations des droits de l'homme tels que les massacres, les meurtres, les déplacements forcés qui touchent en particulier les femmes et les enfants en tant que principales victimes du conflit et de la violence. Convaincu que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale au terme de la charte de l'Organisation des Nations Unies. 1. Condamne fermement les agissements du M23 et tout soutien étranger, principalement du Rwanda, à ces mouvements terroristes et demande le retrait immédiat des territoires de la République démocratique du Congo occupés. Bandi melangaike kokutana na Genève na Suisse et Pessinzela la délégation ba parlementaire ya RD Congo yako échanger na ba délégué ya Tchad, Nigeria, Belgique
na bochana po na ko condamner silence ya lokuta ya communauté internationale na crime nyonso oyo eza kosalema na partie est de la République démocratique du Congo. Notre question est la suivante. Vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait devant ces atrocités qui durent depuis plus d'une trentaine d'années? Devant de telles atrocités, la RDC revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Masolo oyo, eza vraiment à suivre yango biso. Tebetisi Kambonda. toyebisaki bino yango na basomere boyebake eza innovation ya makasi na secteur ya industrie congolaise bakable électrique donc basinga courant ya cuivre ekomi kosalema awa na kati ya république démocratique du Congo mpe boyebake production ya liboso balakisaki yango epai ya ministre ya industrie mwana mboka Julien Paluku Wilfried Samba témoin ya événement. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke eza esengo ya komona câble électrique donc basinga ya courant et banda kosalema awa la République démocratique du Congo câble oyo esalemi kaka na cuivre na biso moko bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki. Nous sommes à près de 350 employés qui sont ici. Appel que je lance à tous les opérateurs économiques, à la Société nationale d'électricité de la RDC, c'est de pouvoir s'approvisionner ici, parce qu'il est impensable que la SNEL et tous les opérateurs économiques continuent à sortir des devises pour aller acheter à l'extérieur. Entreprise oyo ya Congo eza la capacité ya kosala plus de 4000 tonnes ya cuivre na mvula moko pe et ko permettre na économie ya mboka bazo force ya kobomba plus de 34 millions de dollars ndenge kaka ministre industrie alobeli yango. Cette entreprise vient d'avoir une certification internationale pour démontrer que tous les câbles produits ici à Kinshasa sont des câbles qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises à travers le monde. Sango ya malamu ezake ba câble oyo eza kosalema awa la République démocratique du Congo la entreprise oyo ekoki même côté kamana niveau international donc na bamboka ebele ya bapaya. En tout cas, soki ba matisi capacité à production na entreprise oyo ekosala bien makasi yango. Tebetisi Kambonda. oyebi ke ozala baactivité lokola ya mariage ya politique ya économie ya religion to mpe ya ndenge na ndenge pesa confiance na mbonda ekolo agence bakosalela yo reportage moko ya kitoko mpe ekoleka na batelevizio na baprix moko ya malamu. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. La sécurité en la kata ville province ya Kinshasa boyebake na cadre ya kosurveiller mboka ezala kitoko pe ko intervenir na temps moko réel la police azwi likanisi ya kosalela ba drone tolanda élément ona bokemi nyonso. Ndeko ya Congo boyebake na cadre ya ko restaurer autorité à l'état à la kata ville province ya Kinshasa na masolo oyo etali ba acte ya mabe bondi melangai ke désormais ba drone ekobanda kosala musala po la ko surveiller ville ya Kinshasa la bututo la moi nyonso kaka po na kosunga ba agent de l'ordre ba banda ko intervenir na ngonga oyo esengeli boyebake
Le commissaire divisionnaire adjoint ya la police ya Kinshasa Mwana Mboka Blaise Kilimbalimba asalaki démonstration ya ba drone wana. Parmi batu oyo bakangaki ezalaki ba chauffeur, ba wewa na ba policier misusu, donc bango nyonso baza ba récalcitrant. Bino moko boyo kandenge nini abetsaki mbonda. La police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est sûr qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, y compris leurs passagers une fois de plus. Donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde. Et sengeli boyebake ba mesure oyo ete batu oyo batosaka mibe côté lokola ba motard to pe ba wewa ba chauffeur surtout ya ba taxipo bangonde bazalaka ba hauteur ya ba embouteillage. Idéologie oyo eza kitoko makasi mais esengeli ezala partout même la ba cité po Kinshasa ezaka ka Gombete. Mwana Mboka Blaise Kilimbalimba en tout cas sala mosalon kitoko yebake peuple kinois aza kozela de sécurité balonga ekota po esala kitoko yango biso tobeti sika kambonda la bagonde nini na biso toyebisaki biloke 67 détenus babimi la prison pe bakomi vraiment libre nyonso ezali na cadre ya processus ya kodiminuer batu na ba prison boyebaki le procureur général près le parquet la cour de cassation Mwana Mboka Firmin Vonde ye moko azalaki wana pona kosala masolo eleka kitoko avec impact na idéologie toza élément oyo ya Mwana Mboka Wilfried Samba encore. Ndeko ya Congo boyebake na ba édition na biso oyo eleki tolobelaka bino likambo oyo bakonzi bakani kosala po na kotala ndenge nini ba prison lokola ya Makala pe ndolo etoni na bato. Esengeli boyebake prison ya Makala etongama pona 1500 détenus lelo eza na plus de 15 000 prisonniers. Pona koboya bamabe esalema sur ba instruction, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général près le parquet de la Cour de cassation, Mwana Mboka Firmin Vonde, a présidé qui cérémonie wana, il a libéré 67 prisonniers dans le cadre de la processus, il y a désengorgement, il y a ba prison, libération wana, et salemaki na ba norme oyo esengeli nenge kaka ezalaka, binomo koboyo kanenge nini abetsaki mbonda. 67 personnes libérées ce soir, c'est infime, c'est quelque chose. Il y a une commission qui est ici pour voir les cas qui peuvent être éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères tels que définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi. Et c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes. Pona kokokisa volonté wana ya ko diminuer batu na ba prison, il faut boyebake prison ya Makala et uti komona na période il y a plus de 20 ans na ba détenu misusu ba sambate. Un monsieur qui a déclaré avoir fait 20 ans sans voir les magistrats, c'est un condamné du temps où il y avait déjà la cour d'ordre militaire. Vous savez, ça date de longtemps. Donc il y a ces mensonges qui transparaissent, qui transpirent certains prévenus, c'est bien dommage. Et des gens qui font 5, 10 ans sans voir les magistrats, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait qu'à signaler les cas. À qui de droit? Sala oyo ezako salema na commission po na koluka kotala ba desio misusu o etikali po ba libérer pe bango. Bino pe bandeko oyo bozali ko bima en tout cas boyebela keba kozogela lisusu makambo ya mabelo kola ya ko violer ya ko iba ya ko boma po tout oyo okokele angenga soki pe angenga te baka ke peine de mort ba ko exécuter yo po prison internationale batute yango pe biso to kebisi bino pe
Betisika Kambonda. Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise Balobiki avec 500 fois congolais Pamba par jour et qu'on permettre on se pela kitoko qu'on a fait de l'année et le mot n'a ni pas le mot m'appelle assistance mingi et contre surtout ceux qui ont commis vraiment membre de la bango. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé. Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé ba mo ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Neti kaka fruit ezalaka na importance de société et pas ba kino to ba congolais en général ba mi pesa la bango na beaucoup la ba sekato pe fufu et surtout que ba mo la kesi ba le fufu baza à l'est so élément oyo mo mboka Benjamin Kilunga lelo na Kinshasa ba kino ebele ba koma ko sepela bango na fufu elala ba susu kutu ba pesa ngo kombo hamburger ba susu ba benga kango shawarma yoka santé ezalaka na prix na saison nyonso esengeli ba fruits soki ebimi olia yango po fruit vraiment episaka nzoto makasi ebakisaka pe énergie mais lelo bakinois babungala bango rumba alia na ebune ya fufu te kesomba manga alia saison ya manga yango mais bato ebele bozali komona baprofitaka na bango nango te tala oyo kutu azolia na elipa o mususu azomela na enchi kitoko te mabe makasi ba importance ya fruit te bafe fruit ezali fumé ya nzoto ya moto mais moto azoko préférer kaka lia fufu parce que fufu azomona ngo eloko moko ko contribuer eloko moko na nzoto mais nzoto eza amidon eloko ezopesa moto mwa fumé moke na nzoto ezaka pa masango mais fufu eza eloko moko te akoki akei na balabala moni fruit asomba te même anana akosomba ngo te azomona ke soki asombi anana neti abebisi mbongo pasi mingi po baza kotia ide nango te bayebi te ezali protéine na nzoto ya moto ezali konourrir moto bazali kolandela kaka fufu ya masangu kweli mwetonda ekomi kilo ya mwana ata manga oyo bazoteka anana savuka mundenge tokosenga na bakinois boye bakozwa conscience professionnelle ekozala kitoko makasi pour la santé n'a pas de prix. Na point chaud avec pharmacie au ezal vraiment mingi na masina quartier de route BKT Faboye Baké le commandant Patrick Jipiaran de Autiko Kanga moyibi oyo amesala koyiba ba moto pe na ekili ba kuluna oyo basaka opération elongo na basi na ba moto za élément oyo Ndekolanga ya Congo, en tout cas, bako sabino te,
insécurité la commune à Massina et le Kindelo. Mais tellement que la police peut avoir le professionnalisme makasi, boyebake baza ko sala musala bango kitoko ya koluka ko silisa ba insécurité oyo. Botala lokola awa. Bondi melangai ke tozali na quartier de na Massina na route ya Bekatef mingi na arrêt pharmacie na Souciat Point Chaud oyo ekumba makana ye moko le commandant Patrick alias JP Arando. Boyebake tellement que atona na professionnalisme ausi kokanga ekirie ba miibi na bakulu na oyo bozali komona kati na bango segeli boyebake moko ayibaka moto ya bato akima me lelo oyo akwai na filiale la police pe bakangi ye misusu oyo bozali komona bondi melangai ke ezali bango bakulu na oyo ba operaka elongo na basi na bango tellement que moko akimi yango la police akangi mibale oyo me ya pasi pe ya mawa bondi melangai ke tango la polisi azale kokanga moyibi moko oya ba moto baninga na miyibi babuki mire ya lopango bakweseli ba policier po bakufa to babuka na de manière que bakanga ndeko la bango te atuka likambo oyo esali somo pasi pe mawa bino moko boyoka ndenge nini le commandant Patrick JP Arando elongo na ba policier oyo bazali nzinga na ye babetsaki mbonda résultat yango ozomona oyo alliance pakasa tout ozomona oyo mwana mabe donc avant na yawa bakangaki na pont atobola poste à la police akimaki lobby voie 0 heure tozalaki na ba policier en intervention teko kuta une opération moi sinaye moi ozomona oyo ya moki oyo moi sinaye donc ye musala na ye mission ezali ko bebisa bana ya bato mwana oyo azala so na 14 ans so 15 ans abimaka na ye akimisa ye ndaku teko tia maboko oyo mobile na akimaki oyo mwasi oyo tozolakisa bato ke moto aleki police bien l'état la makasi aza te nasi bozomona nde mosala ezosalama oyo tu bazotia population mal à l'aise nde toyotia bango maboko ngambila tini biso awa toyende mosala na reformasi toyende osala nde mosala toyevantik te ya boye tokosenga kaka na le général Blaise Kilimbalimba yebake badrone oyo ousi kobimisa mikolo oyo mosala nango esuka kaka la gombe te ekitape kotoyo na masina po e permettre que le commandant Patrick JP Arando asala mosala kitoko ndenge kaka amesala kosala yango biso tobetisi kaka mbonda abakisi mvula mokolo bamvula oyo nzambe apesa ye nani mwana mboka papi wanja mosali na nzambe to mpe pai wanja en tout cas boyebake kolia komela eza vraiment au rendez-vous mpo kuna champagne ntaba mokolo konga mongole eza koliyama kitoko et surtout ke pilipili ya kobweta eza na pointe ya tika ete en tout cas epi bati dai na tala ndenge tokomi na suka édition ya mokolo lelo me tokokambola boye te sa pour autant bolanda ndenge nini basoda na biso ezalaki boyebake bakongolais oyo bazali kovivre na Mauritanie basololaki kitoko na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo awuti kozala na visite de travail kuna mpe bolaki masolo oyo bacable électrique ekomi kosalema awa na kati ya république démocratique du Congo mpe bongolaki lisusu ndenge nini 67 détenus baza libéré na prison centrale ya Makala. Merci de confiance et de fidélité au groupe Sakabiso surtout ndenge bobandaki na biso uta ebandeli pe suka édition moko ya lelo en tout cas boyebake sima ya caméra ezali misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba réalisation na montage ezali maboko ya mwana mboka ingénieur Ingrid Matetanga à l'aide de la présentation en tout cas bon continuer toujours que s'abonner vraiment massivement la chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel peu en plus ba sport publicitaire na bino ba activité na bino opesa biso yango tokolekisa ba primo ba kitoko eko permettre que bo se plaît aux ala na esengo kaka ndenge pe biso to sala musala kitoko tokuta prochainement celui qu'on sur Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.